Ya solo bandeko totaka tembete ya solo te moko na kati na biso oyo bankoko na biso to mpe badivinité na biso oyo babelelaki bankoko na biso babelelaki na nkombo ya tata Kimbangu dia Ntungunwa andimaki pasi. Nani ayokaki te ke Kimbangu asufraki 30 ans de prison oyo anokomaki na maboko ya banguna. Nani na kati na biso ayoka yango te to pa ayoka te ke na Équateur batiaki na mabele na Katanga batiaki na prison. Nani ayokaki te ke asufraki na kati na Kinshasa. Kinshasa kaka moko oyo kaka na gare centrale wana kaka na nzete ya baoba wana oyo balobaki babetaki masasi awa batiaki na tono awa babwakaki ye awa na mai oyo abimaki awa na Regina moni place oyo Regina oyo abimaki awa basalaki feti po ete babomi ye abimelaki bango na Regina bapanzanaki bango nyonso na kati na Regina. Nani ayoka yango te? Nani amona te? Nani mpe aluka yeba te ke babandi koluka baboma ye mpo na nini? Nani amona video te audio te oyo azoloba ke non bazokondane ye na tribunal militaire ye azalaki civil koma likambo ya militaire likambo nini? Nani ayokaki te? Nani amonaki te? Baaudio esirikilaka na lelo oyo mongongo ya baflamand baza koloba bakondana ye. Nani ayebi yango te? Bandeko likambo nini? Nazomona ke tozali bahotel ya misère na biso moko po ete toyebi nzela tozokende te epe mingi mpe bayebi te esika bauta na ntango oyebi esika uti te oyo nzela tozokende te. Mopaya moko akoya meme reptilien aye akosi alobi te landa ngai nde mutu sikomo omoni nga pembe landa ngai na kolakisa nzela tokokende na paradis yo olandi ye po aza mondele. Mais oyo bakoko no balobaki olingi koyoka yango te po ete bakoko na yo bakomaki livre moko te. Mais bakoko no bazalaki na bongo oyo akoretenir babali koretenir nyonso na mutu akoyebisa yo mwana tala bakoko na biso ya kala balobaki boye azotanga na mokanda moko te. Donc bazalaki na connaissance oyo ya makasi na kati na mitu na bango babandi koretenir. Mais oyo banokoma na mikanda po ete bazalaki na bongo ya pete bakoki koretenir makambo te na donc aprendre yo oza mayele koleka mondele yo ndeko na ngai oza mayele 1000 fois koleka mondele. Mais tala mondele ndenge akomisa biki te yo oza zoba oza sauvage biso nde toyoko aprendre yo ozala mayele ozomona bajuge basala biso. C'est-à-dire que baya po bayebi ke surtout découvrir ke biso bato bakolo mokili nzambe abanda mokili na biso e tokoki koapprendre rien na bango wana ekozala bango matate mpo kobisa biso ke te vous dépendez de nous. Il faut bosenga biso merci po toyelaki bino civilisation toyelaki bino la connaissance toyelaki bino culture donc bapena biso nyonso na même koloba babi te to bono loba te bono loba mais biso to aprenaki bino koloba et beaucoup croient ça. Mais oui, bon, comme ils sont venus, ils nous ont appris comment à parler bien le français et l'anglais. Alors, il faut vraiment gagner le bac anglais pour voir qu'il y a civilisé. Est-ce que vous savez que les Français, comment ils civilisaient karaté? Ils sentaient mauvais.
Babeneko lumba solo. Ba français on ba moningo sokola te même jusqu'à présent. Ko sokola ba yeba ki ango te, mais ko yeba ko sokola kala te. Ko yo ko mutu tino ba créer ki ba parfum, ba koma ki no ba sala ba parfum, ba sala boye, à cause de ça peut être yo ba no botama yo mutu que non, ndafuna sokola nzoto. Ba no kama ba no ara ba dingo sokola nzoto mai pam mi ko no so pona nini. Ndeko. Mais ba valeur na yo ko tata. Mais il va valer na yo maman. Matondo on est que introduction nzambe mpungu to lendo pambola bino tata kimbangu da tungu na sunga moko na bino mama kipa mvita obondima ka eteme alobela ki biso mama kipa mvita alobaki ke bondimela bato te soki to ndimeli bango tokosala boye biso na bana na biso ba génération future nana koloba ke maloba wana lobaki yango zo salama te. Nana kowanga nango na kati na biso bagete mama qui pa envie d'akosaki po to ndimela bango to comment ko sala musala na bango to sala lelo to zwa to kota théologie to kota ba étude ya minene to comment ba bishop to comment ba prophète to comment ba na yibite ko encore to comment nyonso pour être to lingi to landa o bango ba ko apprendre biso et tandis que c'est à nous. C'était à nous de leur apprendre que Nzambe ba sambela ka boité. Nzambe azali tata na biso botala. Ne biso do bela tata na biso. E bango ba vandi pe to nous apprendre bango ndenge nini ba belela ka tata. Mais biso de comme ce ko zela, mundele ko apprendre yo ndenge nini ko benga tata na yo. Te so ko benga tata na yo fukama kanga miso, chaba boko likolo, belela, joa chapele, bengela tata na yo. Yongo sona tata na yo senga na tata na yo kangele miso basengo fuka mela tata na yo ofuka mela pour les kamonini o sen mabeni pour bele la tata na yo babite fuka ma punition o mona passe na ba genou pour tomber la tata na yo bandeko uli kamonini yo likama wana yango so kolanda tina politique partout vie sociale ya bato izaka passe na passe pour être makama wana tu ko copier bato bisusu. Difficulté pourquoi tous ces blocages ça vient d'où et là pour tout s'en sortir mais tout rester référé est-ce que encore on a besoin souhaiter que tout dans le chemin oyo est-ce que encore on a besoin souhaiter que tout vivre boye. Non, allons chercher ces livres-là. Non, tel écrivain comment qui, c'est la démocratie. Pour d'abord réussir, il faut la démocratie. Non, mais moi je suis politologue. Ce qui va, titre académique, c'est la non. Pour la solution à Congo. Non, ça ne suffit pas. C'est pas assez parce qu'il y a trop de médiocrité. Il faut aller en Afrique du Sud. Il faut aller en Japon. Il faut aller en Corée. Il faut aller en Suisse. Il faut aller pour trouver la solution pour votre problème. Pour trouver la solution du Congo, totamoli mokili mobimba. Nguna pe balobi bazoba. Yakaba le tout que la solution. Allez, bon, vous avez la 4+1. Ah bon? Mais mokili se sert non tu inventé pour la bino pour vous avoir mboa pour vous avoir mouton tu inventé les bino to le que boko kene na 4+1 te me biso 4+1 sundengeni non faut obéir c'est nous qui dirons c'est nous qui décidons qu'il faut aller à 4+1 non il faut accepter oh on a salaboye allez taisez-vous allez d'accord ok moi je suis parti il faut respecter oui chef. Oui, chef, avion accueilli. Et chaque fois, vous le demandez. Mais regarde, ce nous a fait. Non, mais vous avez quel parti? Mais il faut obéir. Il faut l'idéologie. Il faut suivre ce qu'on vous a enseigné. Mais vous êtes... Et ça continue. Voilà passé la bisso. Voilà souffrance na biso, voilà misère na biso. Et toujours Luka, nani, bakoko nango, bakoko bazolo banini, bakoko balubinini, peut-être le wana passe yo, birbo le bakinini, bakoko balubinini, mais yo tourana bakoko balubinini, et yo lingo sadanini. Yo depuis babundela yo, mes chers amis, pour votre information, le Congo, nde sekeda. Vous voyez que ça fait maintenant plus de 3 décennies. Oyo déjà banguna ba côté la biso makasi mais
ezali plus de un siècle et demi et que Congo n'est panzana totalement. Lokola Yougoslavie boyebi le bota ba Serbie et bota ba mboka mike ba koma na bakata na problème. Soudan ya wona koma sud nord. Ba pays belé to tangela bino et za ebele kota na kati na désordre pour être ba barkaliza yango. Mais na biso pona nini bakokaka te biso mino baleleki ke bamboka ebele babalkaniza yango na 5 milliards na 500 millions bakotisi ale batourne bato biso tokoma ntina plus ya 25 milliards e bazokoka kobalkanize Congo te. Mais eza mpona bokasi na yo, eza mpona mayele na yo, eza mpona kosambela na yo? Non, non. Soki ezalaki mpona yango nde babalka parce que bagrand corrompi bavrai bacorrompi eza nde biso oyo bato batanga bato mayele avec des titres académiques bango wana ne bato ne bacorrompi oyo mondele aloba amanipule bango et amanipula bango. Nous voici là nous sommes aujourd'hui kaka pasi na pasi à cause de mais bankoko oyo wana oyo tofingaka oyo bofingaka oyo bozozwa bomona valeur na bango te bango nde bazokobundela Congo kena lelo bazokoka kobalkanize Congo te à cause de je vous apprends aujourd'hui. Pona bango nde sekendaka la ndekuto bato lokoso balukaka mbongo pona bango c'est l'argent. Donne-moi l'argent, donne-moi ça va par na ngai ngana ke na ngai boniko te ngai koki non 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 ngana ko su na ko souffle boité yange koki pesa mbongo na ngana ke na nga basweta ko ba mbongo e ba mbongo bakela ngwapi ba martisi en avion et ke na mboka bapaya oh mbongo ya bino ya Congo bomba tshoko na mboka bapaya pona nini te tolingi to bomba ngo kuna pona eza na assurance so banda ko kuna ba vila kuna mais ba bosa ke ba oyo ba leka liboso na bango bakenda ke na ngo kote kuna ba vanda na ngo kuna mais ba soki solution na ngo te po ete mbongo liso bakenda ke na ngo ba botola bango yango mais bango tala ki bonyama il continue à voler pour aller cacher là-bas tala ki bonyama na biso to suka wapi tokosuka wapi na situation otokokenda ngo po ete bandeko ebele baza koyeba te ke situation tokokenda ngo eza ya pasi na mawa po biso moko tokosouhaite yango tovivre na situation wana. Alors matondo na bino nyonso matondo na balike na bino na bakere na bino wana bo bayeli liboso na chaîne na biso. Merci d'être là, merci pour la na balike na bino bakere na bino et les nouveaux abonnés. N'oubliez pas de pousser sur la cloche là et qu'on permettre bino à chaque moment, à chaque temps que tu bannis et directement aux alliés alertés que pas passer à la côté, les grands sacrificateurs à côté, tout l'anaïe, animal de la bissoni les lélo. Nous avons l'habitude tout d'abord de commencer, il y a qu'on sa biso connaissance. Il y a qu'on songe sa connaissance, il a perdu. Tout na biso. Il y a qu'on l'accent bien que bandeko, to zalaki, ndenge ba koko ba tike la biso, ndenge nzamba kele la biso, to koko nyoko ba nek to nyoko ma tete. To zoko nyoko ma parce que to zangi connaissance. Et bateau, bah, il a besoin de connaissance à l'Okuta, bateau sakana biso pour nous dire que non, suivez-nous comme ça, bon, on a chemin, to relaxer nous nzela malam pour être bon, grand démocrate. Mais ba démocrate, mon bango moko, surtout tel la mokili mobimba, mokili ça na passe la mokili, à cause de ces gens autoko benga, ba démocrate. Ba on de bateau, ba ndoki ya suka na mokili, o ba lingaka makila, na makila etanga, na kati na mboka Congo à cause de. Alors, biso toko le baka bandeko, ezo senga ke moko na biso alanda. Allez, na tia bino dio moko bolanda nan. 2. La nourriture est là pour nous affaiblir. Attendez, na bandane. 1. Tout le monde n'est pas humain. Voilà. 2. La nourriture est là pour nous affaiblir. 3. Les maladies ont été créées. 4. L'histoire de l'humanité a été falsifiée. 5. La technologie est là pour nous vider de notre énergie. 6. Ce qu'on dit bon pour nous est souvent le contraire. Voilà. 7. L'argent est une illusion et qui a fait de nous des esclaves. 8. La peur est l'arme la plus puissante du contrôle. 9. Le temps est une invention pour nous enfermer. 10. L'éducation formate plus qu'elle n'éveille. 11. Les médias ne montrent jamais la vérité. 12. La liberté n'existe que dans nos têtes. 13. Les guerres sont créées de toutes pièces. 14. Les élites ne vivent pas selon les mêmes règles que nous. 15. La religion a été détournée pour manipuler. 16. L'énergie libre existe mais a été cachée. 17. Les rêves ne sont pas imaginaires, mais ce sont des portes. 18. La
La mort n'est pas une fin, mais un passage. 19. La nature soigne tout, mais on nous l'a fait oublier. 20. L'humanité n'est pas au sommet, elle est prisonnière. Voilà. Matondo, voilà bandeko, on nous saute la rabino poete, na tant zo sabino 1 plus na katina, mituna bino zo senga ke bolanda kango poete, ya on les a fongo là, ya nyonso na biso o ya blocage o bloqué biso. Soto landia on a boke binyonso, wana ndeto ko nzela ya kobima. Mais soto landa na boke binyonso te to kansake, oui, ba ndenge ba lebela ke biso ne ba komangi na Bible, ne ba komangi na livre boye. To landa nzoka te, le ba préparer ke bilo ko bebe ke ba ko ese biso nango quelque part to ko utiliser en côté, tu peux appliquer en côté. Allez, toquez. J'ai terminé. Nos traditions ne sont pas démoniaques. Nos ancêtres ne sont pas des démons. Nos pratiques ne sont pas sataniques. Pourquoi tu fous comme ça? Tu es en retard pour l'église. Ils sont encore dans les histoires des églises alors que l'église c'est fini. Maintenant c'est le retour aux ancêtres. Le retour à notre identité, à ce qui nous ressemble. Vraiment, Go, Jean, oh Jacob, oh Marc, oh Élie, je ne les connais pas et ils ne me connaissent pas. Ce sont mes grands-parents qui me connaissent. Arrêtez avec vos histoires d'ancêtres. Vous êtes en perdition. Vous allez tous brûler en enfer. Comment peux-tu être perdu en étant toi-même? Vraiment, on est plus bêtes. Aujourd'hui, je commence 7 jours de libation à mes ancêtres avec de l'eau, du vin et du whisky. Je vais les revitaliser. Ils seront fiers de moi. Je suis leur digne descendante. Je vais effectuer le rituel des 4 éléments pour les ancêtres. Ils seront fiers de moi. Je suis aussi leur digne descendante. Merci. Voilà, bandeko bana somme kolo Congo ya solo ke to boni bisi ka na makambo nyonso po ete to perdre bino tante mais to yaka ko sala bino rappel na o nyonso to lobaka na o nyonso to lakisaka bino ke moko na moko abunga nzela te po ete e komi tango to sauver bana na biso soki to lakisi bana na biso makambo nyonso tout e ko la passe mingi pour la bango po ete ba koyeba na bango ya solo nzela oyo to tike to lakisa bango ya malamu te yango ezo senga ke to rappelaka bino makambo oyo nyonso. Alors, bandeko tokei wapi tokei ya solo bandeko, il y a un problème. Nous avons un sérieux problème. Le sérieux problème que nous avons, ezali ya solo ete oyo Chilombo ayela biso na kati na mabele kolo Congo. Suivons mes chers amis. Chilombo est arrivé au pouvoir na manipulation, oui, parce que tout tu vas manipuler qui et va obliger qui est à manipuler ba Congolais et ayaki na mensonge. Mensonge au Félix ayaki nango depuis le premier jour. Oyo alobaki Loretta Merta. Ti lelo avait continué mensonge. Mais nous, biso, tomeke ko yebisa ye ndeko Chilombo loba la vérité na bandeko ba Congolais. Loba la vérité na ba bena Congo. Et cette vérité est ko sauver yo. Pour être dans la vérité, ce qu'on va dire vérité d'osso, bandeko naza coincé, bandeko pouvoir les abissoter, bandeko to yoka na malamu pour être le bilere comme que pouvoir sili, l'herbe ko senganga, bino botere ma botumboka, et wana to ko réussir pouvoir quoi. Alobate. Toi insistant plusieurs fois, Félix loba la vérité na babe na Congo. Soko ninko loba la vérité na babe na Congo te, loba la vérité au moins na bakasaye bandeko na yo baluba. Loba la bango la vérité. Oyo zo bomba loba la bango pote vérité wana ko sauver yo. Mais Félix n'a pas écouté, Félix a été têtu. Et alors aujourd'hui mes chers amis, Félix est en danger de mort. Faut-il que biso babe na Congo to sauver Félix, tout s'en foutait de lui. Ça, c'est la grande question qu'on se pose dans le moment où Félix est en danger. Et tu dis que Félix, quelque part, même à 50%, acceptons-le, il est fils de Tchen Tshisekedi. Même Tshisekedi, n'importe quoi, a triché na origine, mais tout le monde qui va présenter que Bisso y est moi na Tshisekedi. Mais alors, dans tant que tu lui as moi 50 ou à Zanango, Bisso, tu lui non, est-ce que tu as ba joyer? Ba touti, ba kamataye, ba sacrifier ou nini. Voilà, tout Félix, dites-nous la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as signé avec ces gens-là? Félix dit, je n'ai rien signé, je n'ai rien à... Donc, je n'ai rien promis à ce tout Rwandais, c'est moi le président. Qui est celui-là? Qui va m'empêcher, moi, Félix Chilombo? Oh!
C'est toi qui penses qu'on t'empêcher. Ok, ça va. Alors, voilà, face à la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui, Félix est coincé. Félix Antoine Tshilombo est coincé devant cet outil rwandais parce qu'il y a eu des promesses, il y a eu des signatures, il y a eu des accords et qu'il doit, en principe, qu'il devrait respecter. Mais il n'a pas respecté. Ça fait 2 ans maintenant que Félix est Azako qui échappé n'a engagement au Yazwa. Alors, biso toujours qu'il peut dans Mozindo pour être tout fond la bino miso pour être lobby mota kosa bino te bena Congo. Alors, tout le temps la vérité. Oh, Félix a zanga qui kolobela là-bas ben na Congo nyonso et cette vérité là mute coincé le lopote dans le mensonge ba tonga kamboka te mensonge tonga ke kolote mensonge les ali mais donc moko mabe pour mokolo vérité ko ya bo vérité dans la tête ozo benga na weza koya ozo benga na weza koya et la vérité là à quelle heure? À l'ère du verseau. La vérité, ère de la vérité est là. Et aujourd'hui voilà la vérité vient de tomber comme quoi que Félix a menti. Qu'est-ce qu'il a menti? Il a tout menti depuis le commencement jusqu'à présent. Il a menti aux Congolais. Il n'a pas dit la vérité aux Congolais. Alors, ok. Malheureusement, Félix n'a pas dit la vérité aux Congolais. Malheureusement, Félix croyait, pensait que Ezalaki toujours la COP. Félix Ponaye a joué qui dirigeait Congo COP. Alors, comme Ezalaki COP, moi je vais mentir les Congolais pour Félix a confondu. Félix a confondu quoi? Félix a confondu que Oyo, la tête, ce n'est pas le chèque, le coup là. Des copes qui na poste. Et ça, kokosate, ou à kene na poste à kosa. Et ça, frappe, ou qui na banque avec des chèques falsifiés et à tromper vigilance. Il y a caissière, et la caissière a moni, a foutillé. Donc, la confusion, malamoko. À Kanisa, c'est la même chose. Ça devait continuer comme ça, que non, à Messane Kokosa, et qu'on appelle la politique à Kokosa, va Congolais. À Bossane Kangoke. Oh, ils allaient une autre réalité en face. Une autre réalité qu'il y a des accords. Il y a tout ce qu'on ne peut pas te donner tout gratuitement. Tricher, moi, tricher avec Kansake, bateau à dribbler bango, baza, bateau facile. Nous avons baza, grand mafié, batouti. Il y a les bosso na mukili. Bateau au bwenge, bateau mensonge. Oh, bah, ça banana bango. Le nouveau né, bateau apprendre comment mentir. Et bon, bateau, on va mettre ça dans kosa. Mokili ba mesana kokosa wale tuti ba kola na mensonge. Ozo mona ba na semeno le makamuza grave lelo. Comme mesana mensonge, yo nyel susolbi. Non, ngapengala ko dribbler bango. Na olaksa bango ngala kasaka sanya. Na olaksa bango za moluba. Et voilà, Félix maintenant azali coincé à kanisa kezaki na poste na banque na Belgique et nous avons raté et kozali autre chose lelo azali face na batuti face na réalité des papiers qu'ils ont signés et coincé Félix. Alors tokotala lokutana ye ekangi ye moko Félix okutana ekangi ye moko to ko mona ngo biso to yebaki to yebisaki bien avant que attention de qu'on a biso keba. Alors si qu'on a un moment où to sala nini na face ya ce qui arrive à Félix Tshilombo to sala nini bata lokuta nyonso basala kan lokuta et kangaka bango. Alors maintenant tu dois comprendre que Félix nous a menti. Alors, Félix maintenant demande aux Congolais de l'accompagner, demande aux Congolais de le soutenir. Pour soutenir, tant que tu as la vérité, nous sommes pour l'été. Il continue toujours à mentir. Alors, voilà. Faut-il faire que le lot te sauve Félix pour sauver Félix, Tshilombo face au tout type, la solution, pour te sauver nation. Est-ce que te sauver nation en oubliant tout ce que Félix nous a fait pendant 7 ans? Il y a mensonge, il y a gâchis total, qu'il n'a rien fait, qu'il n'a rien construit, et il ne nous a pas dit la vérité pourquoi il était bloqué. Félix continue toujours à mentir aux gens que c'est lui le président, tandis que la présidente c'est Denise Nyankero, mais Félix fait semblant que c'est lui le président. Félix est en train de se saouler chaque nuit pour être makamoleke les niveaux. Est-ce que comment on peut se saouler? Bako kota na kati ba drogue, bako mela ba kati ma whisky pour te va permettre Félix à kosa bango. Non, il y a des gens qui sont éveillés, bah lui. Non, ça chez nous, ça ne passe pas. Voilà. Alors, mes chers amis, est-il possible de sauver Félix Tshilombo entre les mains de tout Rwandais?
Ma question tourne à Bissomoko. Félix Tshilombo, aujourd'hui, cache la vérité. Alors qu'on tient cacher la vérité jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, nous sommes Koloba. Alors, si c'est vrai, s'il était vrai que Félix était sincère face à tout ce qui nous arrive aujourd'hui, nous avons tous la paix, nous avons défendre, nous avons défendre qui va Burkinabé, va défendre qui nani Motoko Toko Bele na Kombo ya Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré avait des problèmes très sérieux, va menacer les Américains, va menacer les Français, mais va défendre et va Burkinabé. Félix a essayé de tenter, mais Félix, Félix, tu vas te retrouver seul. Félix, tu vas te retrouver seul. Et nous voici là, Félix, à notre temps, la candidature que, bah, oui, bah, Hollande est toujours à telle cimatali gauche, à telle droite. Mais où ne sont plus là? Qui va défendre, sauver Félix Antoine en ce moment-là? Il est devant un danger. Et il nous a tout menti, il nous a menti. Et d'ailleurs, Félix, en observant tout, il a manqué même du respect à notre Tata Nzambe Mpugutule. Il a manqué du respect, la désobéissance à nos divinités. On l'a dit, Tshilombo ne va pas cible. On a tout dit. Tshilombo, nous avons nos ancêtres, nous croyons nos ancêtres. Attention, ancêtres, le monde va péquer ça qui est en haut. Mais Tshilombo, pour aller chercher le pouvoir. Aller chercher le pouvoir. Il a manipulé tout le monde. Pourquoi? Parce que Prométhée qui est et là, il s'est mis debout devant tous ces politiciens, a manipulé même Fayoulou, qu'on croyait que Fayoulou devait faire quelque chose. Fayoulou tombait au piège. Fayoulou aujourd'hui a été sauté par quel pied danser. Donc, à Sakanina, tout le monde. Lelo, Fatou, Batuka, Fayoulou, Kena Tchangu, Fayoulou, c'est un menteur, à Wakuna, à Batamanae, à s'organiser, à s'arranger, Nassima Félix Tshilombo. Voilà, passé. Alors, mes chers amis, voilà toi, Kokende. Félix, d'ailleurs, Félix ne dit pas la vérité et cache tout, à trop têti. Pour la vérité. Félix, il est mal entouré par ces tout Rwandais. Il est entouré par ces tout Rwandais. Beaucoup sauver les alors la vérité, Andimi, entourage et sera entouré par tout Rwandais, na bureau naye, na ndako naye, tout Rwandais. Mais aujourd'hui, il a le problème avec ces mêmes toutis. Et c'est ce qu'on bus va bien à Congo, pour sauver les nini. Ah, c'est le problème avec touti, mais entourage naye, et ça les touti. Et comme les Kama. Voilà, la situation est très confuse aujourd'hui. Félix, voilà, Félix vit la situation. Félix a trahi nos divinités. Félix a trahi Mama Congo. Et Félix aujourd'hui qui est coincé, alors ne sait pas quoi dire. Alors, on attend quoi? Voilà, les gens se posent des questions. On attend quoi? Namakamon sur les accueillis la buisson na carte ma belle Congo. Nzambe banko kona biso, asunga biso, toko le la boutouna moi, banko kona biso batele basunga biso. Mais banko kona biso on vous a donné tout. Banko bayaki, balibi mbala liboso, banana biso. Vous allez ba élément déclencheur. Réveillez-vous. Mettez-vous debout. Face à la situation qui vous arrive, nous sommes là pour vous accompagner, mais c'est à vous de déclencher. Et dites-moi, qui parmi nous, Oyo, a joué un message en considération? Nani de parmi biso a joué un message en considération? Organiser l'action individuelle ciblée. Nani a organisé l'action individuelle ciblée. Les dangers là. Les dangers là, Félix nous a mis dans une situation où nous avons contrôle l'angoté. Qu'est-ce qui peut nous arriver demain au Congo? Nous t'avons évité. Nous t'avons évité. Nous avons alerté, surtout la biso awa, tu vas nous alerter bien depuis tout ce temps. Bandeko, totalement. Bandeko, on va négliger. On a maintenant le bino, bon, quand c'est qu'elle nous cause. Matondo baker na bino, matondo ba like na bino, matondo ba like, matondo baker na bino. Boza déjà ebele wana, na besoin baker na bino ba like na bino poete. Oh nyoso to bomeri pour na bino, pour expliquer bino nyoso. Voilà Tata Nzambe Mpugutulendo, bankoko na biso, batelema liboso, batsala nyoso pour na biso me. Biso moko balobi bana, topesa bino nyoso, topesa bino miso. Tata lobi apesa biso miso, apesa biso bongo. Après ça, biso matoi. Après ça, biso munoko koloba. Maboko, ba
makambo nyonso oyo banguna biso bazala ngo biso pe tozala ngo mais biso batali boso nde tozalaki nango va bango bazwa yango po bango mingi balataka le poso na biso alati mais aza reptilien aza nyama mais bango baza koyeba ke non eza ba respect ba principe à respecter mais bino pona nini boni ko respecter ba principe o tozo lobela bino te o bankoko bazosenga na biso po ete to bika na kati na ekolo Congo mitu makasi tete lokola Félix Tshilombo bandeko mutu makasi ko futa biso te mitu makasi tozali ngo futa biso te bandeko nzambe na ngai eza koya mabe po ete biso moko toza koyeba te ndenge nini bazosenga biso tosala ndenge nini tosenga na moment oyo esenge tosala nini na kati ya mito ya bandeko ata na lobi na ngai ata nazoloba ndenge nini ndoko ekoti awa ebimi awa ata olobi ndenge nini ekoti ebimi awa alobaka na ndenge wana te olanda ye alobaka na ndenge wana bon mokolo bokolela po tolobaki ndenge wana mai mataki bolelaki bon nani balelaki te ala poto bandeko bazokufa kuna ye mai emati mai mbula pe esonga te mbula pe esongi mais oyo bankoko basenga biso tosala kobana mai ekitaki elanga batikaki yango pe combien de temps est-ce que tobeyisa yango tobeyisa na yango nakotuna bino bandeko est-ce que toobeyisa na oyo bankoko basengaki biso pendant tout ce temps bana bokeba bana bolamuka bana boyoka mololo bana bolongwa na zamba bana bolongwa na sobo bozonga na mboka toyoka tosalela ekomulikama mosusu ndeko ngai nalokauka te naokaka na mongongo wate naokaka na projecteur mpo na kolobela bino ntango nalobaka bandeko même kutu chaîne na biso bandeko bosoutenir chaîne ekobikisa bino là où ça ne bon cadre à 5 ans bon à 5 ans bon bon là ça sous papier là ça sauter là ça sous papier t'es dans mendianté pour commencer à vous mendier na mendianté na yaka ne pour na ko aider bino na za mendianté wa kanza keno ah papa c'est la tanga ba kongo na biso pour être pressé bon moi je m'en fous na ba mbongo na bino moi je m'en fous je n'ai pas besoin na besoin ba ko soyo am na bino na besoin ko soyo mbongo na bino te n'a besoin de sauver la poche na binoté mais n'a besoin de sauver l'âme na bino face à ce qui nous arrive pour te ngata tata ko tuna mais moi na le bel doni na biseko le mbake zongela bana bandiko na yo laksa bango nzela mais bana ngo bazoka te na volela na miso nzambe botuna bandiko muso basale ya nzambe na za kolela na kolela bandiko ngana zo ko kasule zo bate na zo sentir que bandiko bazolanda o na zo lobate si on a sarani bandeko ate papa kolemba te continue baza bandeko na yo kolemba bango te matondo nazolemba te yango naza kosala kaka po ete toluka nzela tobikisa na biso surtout mpo na bana na biso tokotika bango na pasi ya po tokoma baesclave ya batuti po bandeko eza koya mabe bozela nazopesa bino voilà mes chers amis comme je vous dis tout le temps c'est fini la manœuvre. Oh, nous sommes que bah manœuvre encore à kosala tout ça, c'est fini. L'ère du verso est là. L'ère a sonné. Ntangu infoueni. Tata lobby, c'est fini. Oh, ya banoko yokate etalié. Oh, ya kancheki ka bomani na poto. Oh, ya mama konga zo bela kuna. Mama konga zo nyoko kuna. Etalié te. Matali payé. Na bise bino lelo. Etali bino. Etali bino. Na lobby yango etali bino. Bon, yokaki, bozo sera semblant, botie moutou makasi lokola Tshilombo, on verra bien. Voilà mes chers amis, aujourd'hui, Félix a un signature, Félix est confondu dans tout ce qui se passe là-bas. Félix a quoi faire, et alors, que non, il faut céder. Alors, il faut céder, Félix a continué. Voilà comment Félix a commis la situation oyo mbato ndimangote po ete acheki mutuma kost makasi comme parmi biso ba mingi ba mutuma makasi ba mutuma katoloba mbalingo yoka na bangote ba te abanko na bino pe oui ba il y a des gens oh ba yebisinga yi bandeko et ça linga passe bino pe ba promesse ba koko na bino ba promesse la ko ko ndenge ba pasteur bazalaki ba pasteur ba promesse bino pe ba lubi biso ba koko na bino ba zo sala pe rien kaka ba promesse ah bon
Ok, ça va. Bakoko na biso, balobi peke. Oui, biso, ce qui biso te, pesi biso réponse. Ce qui biso te, nde 30 ans oyo, nde basi balkaniza nyonso. Nde bokoma kolela. Mais ce qui bozomona même Uvira les a bloqués, c'est grâce de bakoko na biso. De ça qui bino que Uvira ne tombera pas. Et c'est ngana zana ba arme. Naza minduki bana munition, o de sebilo que non, ngana tche barrière wana tche ba missile sol na tche ba nucléaire que missile Congo ko Uvira ko tombete. Non. Mais na lobaki que Uvira ko tombete parce que bankoko balobele ki biso ke e ko tombete. Voilà, Bandeko Bana Somekolo Congo, voilà, Félix Tshilombo aujourd'hui dans l'obligation de faire une guerre face aux Tutsis, la guerre, la vraie guerre. La vraie guerre, Félix est obligé à ça, la vraie guerre n'a pas Tutsi. Qu'est-ce qui lui arrive? Parce que dans les mensonges, il pensait qu'à le Congo, à construire le Congo, et qu'on vende stable, et va Congo, Landaye, nous sommes été mensonges, et tomber le Congo. Aujourd'hui, Félix Tshilombo a coincé à propos, il y a un mensonge, il a coincé, pardon. Il était trop sûr de lui. Félix, quand on a soit quand il que le côté de continuer, mais a commis quelque part, à Bengo contient le couteau, mais à mon avis, il y a que tant de verset qu'il y a. Verset coûté la carte, le couteau est quoi? Le couteau est quoi faire? Alors, le couteau est content de la alors, il manque maintenant plusieurs façons. Il a manqué l'opportunité. Non seulement il présentait que les Bossons a présenté un meilleur coup pour les Congolais, mais non le Bélaïe. Papa, ça a quelque chose. Il devrait qu'on s'engue pardon. Surtout qu'on a besoin pour être la trahison de Bosso Salakiango, ou Ayakina, Loretta Merti Merta. Ça, c'était la haute trahison de ma belle Yakimbango. Na ma belle Banco qu'on a besoin à Yena ba forte mususu obscure. À Yena Bango, avant de Bango, alors sir na Bango. Alors, maintenant, comment on fait qu'on bibisse Bango? On va lui tomber à péter. On a besoin de sacrifice. On a besoin de sang. Donne-nous du sang de Congolais. Tu nous as appelé, non? Je sers Loretta Merti Merta. On est là, on t'aide. Tu vas rester là au pouvoir. Ok, 10 ans. Alors, sacrifice et tombokaki, alors, sacrifice, on a nyonso et ezali mutu pasi. Alors, aujourd'hui, Félix, Nalboso, ya batuti, Rwandais. Nakanisi, boyoki, histoire, on dit nini, ezako sala pasi na kati na mitu ya moko na biso, ke ye moko tata wana, de l'eau na moment, tu sais, binoke, a sili, mayele, et sili. Alors, Barlobi, Bango, Bazab évangéliste, Bango, Bazab Saleli, Anzambe, selon Bango, Obalaksa Biso, Nzela, Anzambe Tata, Toyo Kanano, Moko na Katina Bango, Pe, a commis évangéliste. Bandeko, Bolanda, Oyo, Toko, Bele, na Kombo ya moto nani, Nanga Lobi, Ate Abiso, évangile. Évangile selon prophète Corneille Nanga. Allez, c'est parti. Je suis chrétien, oui. Oui, tu sais à propos de Jésus. Oui. Écoute, j'ai une histoire biblique à te raconter. Et la dernière fois que j'ai lu, c'était dans la version King James. Il y a un homme nommé Jonas. Oui. Tu sais? C'est Jonah. Oui, dans la version King James, il s'appelle Jonas. Il était sur le chemin, en voyage. Et c'est comme si Dieu l'avait envoyé quelque part. Il a refusé d'aller là où Dieu l'avait envoyé. Il est donc parti. Il a pris une autre route. Il a pris un billet pour le bateau. Et puis, quand ils étaient en route, en mouvement, vers un endroit inconnu, et la tempête est arrivée. Et les gens regardaient. Waouh, comment allons-nous arrêter la tempête? Mais lui, quand ils l'ont trouvé, a dit, pourquoi dors-tu? Il a expliqué qu'il était la cause de la tempête car il avait désobéi. Je n'ai pas respecté l'ordre. Désobéissant. Pour le commandement de Dieu. Et ils lui ont demandé, quelle est la solution? Il a dit, emmenez-moi, jetez-moi dans la mer. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Quand ils l'ont jeté dans l'eau, la pierre est tombée après. Aujourd'hui, cela s'oppose à Jonas. Et pour la RDC, le jour où nous le sortirons de là, et un cessez-le-feu sera établi, et la paix arrivera. Il n'y aura pas de cessez-le-feu. Il n'y aura pas de
développement durable. Il n'y aura pas de stabilité jusqu'à ce que Kisekedi soit parti. Voilà. Alors voilà, Mateya Oyo, prophète Cornel Nanga, Abel Kote Abiso, Toyoki, Nenge Alobi, selon prophète Nanga, Boyoki, Mateya Ye, Nenge Alobi. Bandi comment assumer Kolo Congo? Nini Oyo, Ezoye la Biso Katne Kolo Congo. Moto alobaki te solo Félix moto a gagné l'élection, moto a promulgué le résultat que Félix ne moto a gagné l'élection, c'est lui. Et oui, l'élo est commis dans le passage biblique à ban côté à batu poeta sa bango nzela ya nzambe tata. Eza ya pasi na ya mawa. Alors on de connaît soyo ezali manipulation ya batuti. Yango tobo sele ko to tchaka moi extrait na biso ko permettre bana na biso na décider qu'en tout cas loko yo il faut songa poete ba congolais balanga. Donc retenez ça que les Rwandais sont nos ennemis. Dans les écoles, nous devons apprendre que les Rwandais sont nos ennemis. Qui sont nos ennemis? Les Rwandais. Qui sont nos ennemis? Les Rwandais. Qui sont nos ennemis? Les Rwandais. Il faut combattre les Rwandais. Et aussi, ils nous combattent. Il faut les combattre jusqu'à la dernière énergie. Il faut les combattre. Le président de la République est en train de fournir beaucoup d'efforts pour que la paix revienne au pays. Mais qui l'a amené? Qui a amené tout ce monde-là? N'est-ce pas lui? Il ne faut pas les laisser, il faut les combattre. Et ce message doit passer dans toutes les instances. Dans nos universités, il faut refuser les étudiants rwandais. Il faut refuser les étudiants rwandais. Si les Rwandais venaient s'inscrire dans nos institutions, dans nos écoles, dans nos universités, il faut les refuser. Parce qu'ils viennent ici, ils étudient, ils prennent nos connaissances, après ils reviennent pour nous combattre. Voilà. Merci. Le message est passé, bande de combat sur le Congo. Il faut de temps en temps que le message wana bo passa wana banana bino parce que bango na Rwanda pe bazote ya banana bango ndenge nini boluka ba gagner biso ba continuer bituma pote ba bana bituma na biso metoleki bango ebele. Nous sommes capables de finir cette guerre. Nous sommes capables. Même les occidentaux ba côté de bango ben toza capable parce que bandiko ebele baza koyeba te ko se mettre na quatre bitumba. Et voilà, c'est pour ça que les autres en profitent parce que chacun pour son mouton talingi aza par na ye etaliété ya ke côté na mususu ainsi de suite. Voilà to wa plutôt que na kati na mabele ko le Congo ya sora ko mona o nyose za ko leka na kati na Kinshasa ba image ze bele to ko luka kaka ndenge to ko laksa bino to ko tia la bino nyonso ko ete esenge la bino boyeba la vérité. Alors bandeko, dans cette histoire o za leka na kati na ko le Congo, nos frères kassaïens sont à la base de la destruction ya Congo. Parce que le coup tango bango ba tia na monoko na bango ba banda Makota bandeko la biso, pas tous les Kassaïens, j'insiste encore, pas tous les Kassaïens. Quand je dis des Kassaïens qui sont à la base de cette histoire, donc des Kassaïens qui sont au pouvoir, bandeko bon dans la vidéo oyo, na rosa binoke, mboka oyo, avec ces gens-là, tu s'en sortir na route. Mboka Congo, avec ces gens, les Kassaïens, baluba, tu s'en sortir na route. Bon dans le kuta, bon là. Nous sommes à la télé, nous ne pas passer pendant le vaguement. On dit que son nom. Sphinx a fondé à Belagia. Sphinx, sont des baïbis, il y a Sphinx, et ça a Oli Ilunga. Oli Ilunga. Ministre santé. Ministre santé à Pokachibala. Parce que Ndemutu, avec un bon ya Kabila, a démarré charge. Il y a Roboma Papa Tshisekedi. Dans le plateau de Ponaro, celui déjà Nagaïté. Mais les assemblées agissent Moulumba. Non, Oli Ilunga a démarré le rôle ça fondé. Le docteur Oli Ilunga, Bolanda. Nous sommes à la télé, nous ne pouvons pas passer pour nos vaguement. Oli Ilunga, pour nous, on enfant Nanda. Oli Ilunga, il a le rôle à bienfaiteur. Docteur Moko, parce que le Sphinx, avant qu'on se fait soigner, dans l'hôpital, il y a Oyo, Oli Ilunga, il était directeur, na Belgique. Ok. Dans mon Sphinx, ça m'a dit maladie, on a Kinshasa. Oli Ilunga, il est bienfaiteur. Comment est-il arrivé à Kinshasa? Comment à l'hôpital, Oli Ilunga s'est trouvé à Kinshasa? Et le rôle là, tu as dit avec les. Tu es bien, il te présenté à Moulagana, ta bonne foi. Tu as oublié le gars, comme ta bonne foi. Oli Ilunga a loué jet.
médicalisé, aïe nango awa. Bon, nanana. Quand je dis que c'est un phénomène, un phénomène. Avec sérieusement malade dans mon collet. Il avait fait 6 mois dans mon collet. Alors, il y a un médecin qui a espace dans mon collet. Je vais une machine pour la sphinx. Histoire de après 6 mois, je vais sphinx dans mon collet. Pourquoi Oli Ilunga a un jet médicalisé, ils ont évacué. Mais moto est banné et comme il a 5 heures pour accompagner na mutuka à kende aéroport mutasonga mobimba aboya kokota na mutuka wana ce qui tout ça qui tu comprends il langage mais akende okufate. Mes chers amis, na lobi ke yango nazo koloba bandeko na biso na yebite bandeko yo bandeko na biso bakasayen non to koloba ke bandeko yo tika na tela ba on générique tout tika na générique. Voilà, babomi Etienne Tshisekedi no bazako lobake oui ezalaki mama Olive nde moto azalaki na proche na Oli Ilunga yene moto apesaki poison et pas Oli Ilunga pour te aboma docteur Oli Ilunga aboma Etienne Tshisekedi. Quel mensonge! Bandeko ba respirer na le kota ba botama na ngo quoi. Oli Ilunga a se retrouvé na Congo parce que maman Marthe Félix Tshilombo ba obligé ki bango pa ya qui ça Kabila que ba ko signer Kabila lobi na ko signer encore moko te sans la présence de Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi malade mourant na kati na Belgique. Etienne Tshisekedi mourant na kati na Belgique bango ba zongi na kati na Belgique ba zwa Etienne Tshisekedi comme mort. Ba memeka na Congo pour être à soigner, ba doper pour être à signer. Etienne Tshisekedi ba médecin na carte na Belgique va lui non. La personne en question ne peut pas prendre l'avion ndenge l'état de santé na ye. Ba lui qu'est-ce qu'ils vont faire alors parce que ezali ni fonds de commerce na biso Etienne Tshisekedi. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour aller l'amener là-bas? Ba lui docteur Ilunga, Oli Ilunga, effectivement, abaneko soigné ye. Abaneko landele ba soin na maison de repos à Zaraki. Maltraité en plus. Maltraité. Maltraitance. Maman mata doko bête Tshisekedi. Ado freina lui, ce qui va nanga ba longi vite et ça ne pona yo. Ba sali nyoso ba sui Tshisekedi ba lui avant de kende kuna, il faut te louer jet médicalisé, privé, médicalisé, yende avec un donc bakindina médecin à accompagner ye. Et voilà, bakeko solliciter médecin Oli Ilunga qui était à Bruxelles avec un médecin il y a traitant il y a Etienne Tshisekedi bah oui non il faut nous sauver, il faut sauver la situation, il faut que d'ailleurs na tika musali il y a des millions qui t'attendent là-bas OK ceux qui ont réussi au pas na yo. Ba mema Oli Ilunga na avion jet privé oyo na maintenant malade na kombo ya Etienne Tshisekedi avion Kinshasa oba donc comme mon jet privé non parce que na ba soeur kuna mais ba ko kenenda ye mokote il faut médecin accompagner voilà Oli Ilunga ndenge ni accompagnaki Etienne Tshisekedi tina Kinshasa. Arrivé là-bas, Etienne Tshisekedi va passer le dopage type à signer kaka liboso ya Kabila que oui, voilà, nous sommes d'accord, nous sommes d'accord, tout signer d'accord et banda qui wana. Au-dessus le Félix a son pouvoir. Engagement, signature et banda wana. Etienne Tshisekedi tikali wana. Et les Etienne Tshisekedi ko comprendre que moi non yo Félix nda za mobomi ngai. Etienne Tshisekedi Valentin Mubake makamunyoso Etienne Tshisekedi Félix abonozala ayaka utala bako abonozala kote mususu
mais Félix c'est que Félix a son lukali wana ye parce que ba mona ka saki matata mingi alors Kabila pas avec no papa mina matata mingi ce qui est ya zali kaka na bo moyi donc c'est à dire que moyen to que na makambo ezateza aza témoin gênant na kacha makambo nyonso et voilà ba ebisi non il faut qu'on soit mona ilunga ti le lo akoma ndenga akoma akote la prison Nicolas ba mbongo kaka escroquerie non il faut y bo sala bo ali ba boke li babe parce que azaki témoin gênant ilunga ayebaki makambo nyonso ba vérité tout ne sabino eza caché ilunga ayebaki yango nyonso ndenge nini bamemaki ye kuna ebongo ndenge nini ekomaki ke lelo akende kaka signer tout ça il fallait balongwala ye na kati na nzela na bango. Alors voilà la suite, mais voilà baluba babimisi yango comme histoire mosusu ba Olive bakoti na kati na histoire oyo ya moto enani ya ilunga na Etienne Tshisekedi. C'est bateau bakoza le kutabo comment. Voilà bande combat na Somikolo Congo, méfions-nous na ba on sur l'écran la télévision au nom de Baluba, au nom de l'IDPS, le kutabo comme vérité que ma bota le kuta, ba ko le kuta kaka ba le kuta na monoko. Boki pa makam na ba le kuta. Tiba landi Etienne Tshisekedi na hôpital azaki na Sainte-Elisabeth, tiba bomiye motema na bango ekiti. Comme ba bomiye makambo sili, allez. Et comme sur libre assassinaki, bazongisi na Belgique, akufi ba abandonné. Ba abandonné qui te tient te seke dans l'hôpital Sainte-Elisabeth. Mouta kono tala l'hôpital azate. Maman mata sera ba soukine na matonge. Non, bandeko, ba komona nzambete. Ba komona nzambete. Ba yebi. Ba yebi comment ba sacrifier Tshisekedi. Et tiens, Tshisekedi ba karta qui est poète, bazaki na besoin même famille Tshisekedi. Na lelo mingi ba lemba na bango poète, moi osa autrement zate bazuki bo konzi. Mais famille biologique à Tshisekedi, bazaka na kanda à Félix na maman Marthe à cause ya liwa ya Tshisekedi. Voilà bandeko. Makani si bref, il a problème ya famille na bango, mais c'est comme les allez hommes publics. Et c'est peut-être la vérité comme ça pour comprendre et le konini eza koleka na katina mais le kuta o ya bandi kona biso baka sayen bazo connaît toujours ko nourrir mboka na le kuta et voilà et ko simba te tebi ke baza ba champion mensonge et voilà le kuta na bango na tango verso et koleka te désolé mon frère soki lunga soki nani soki malumba soki nini désolé to comme tout ça tango ya verso le kuta na moyen de kezate avant vous laisser parler et puis te séquer la biso mais sikol bolobi to bimisi vérité pour te nyonso ti Félix Akenda ti basala ba je ti bazaki na jet privé wala mususu Félix akina ilunga te ti bazo zonga akina ilunga te maman mata zo kabala mbongo na kati ya avion na mona te image maman mata zo kabala mbongo yote Etienne Tshisekedi fande mawa bazo memeka lokola soso na mona kite ale bekene ilunga encore. Voilà, c'est bien entre bango mboa suis mboa to comprendre bango voilà ilunga ayeba kiteke bande konae bazaka bato lukuta ilunga koya na piège wana ilunga soki lelo so na prison so wapi to yebite voilà bande ko to continue ya solo totala oyo ezali koleka na kati na mabele ko Congo ezali ya pasi na mawa ya komona mboka oyo za kotambola ndenge ba mboka musuna kati na mokili eza kotambola te pona nini banene baza na base ya kodétruire mboka mabele ko Congo tokene po ete makambo eza ebele oyo ya kolakisa bino ya solo te sengeli moko na biso ayeba tokena kati na Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe na Kinshasa ya soni na mawa bande ko botala côté na embouteillage. Voilà. Le train s'arrête là. Train Kangami. Alors, car c'est le chargement à ciment. Bâtiment de charger ciment dans le SECA. Voilà, train Kangami. Somo bandekonangai. Train bloqué. Tala mboko ndenge neza kokene mboka ina diriger te bandeko sobo kansake Congo ezaka diriger quelque part mon conjument azalaka wana po ete a diriger Congo na assuré bino ke aza na yete azate o aza ko diriger Congo eza lango kokene kaka ndenge wana na kati na loyenge. Alors
Voilà, bandeko. Alors, banani bazo tchalo yengi la carte de Congo Congo. Allez, tolanda. Ok, bien aimé kuti vidéo to partager vidéo eu du muso kwa mila bana betori kumbushumai. Beno bana betori kumbushumai njinga mbani mema chena bwa kuita bwa ni muntu kali kulu bombashi ni muntu uri kichasa ayingana kumbushumai to. Olu kumbushumai kuja nonzala. Ani tangila kutono shimanyo ya ili kumbushumai. Ani tangila kwe betum. Asi mbikulu ichi. Ani mbikulu ichi. Ine nunua mila bantu ni kwa tuwalenge ji kwa tunguyimpa loa ya bari bana beza kukuchinga. Ai mole to deni bere bashala kwetu ai mole bitu binu nujeto mbikulu ijanye sheshima kakabo kamoyele chirumuno ngaka dulo muntete kanu ingani kwetu to neno somela ai mulu bombashi bako basomela kichasa kwetu kanu ingani kokuto we mwane tukasayo suju mujuma mulu bombashi tangila kwetu sinyano leje video ya kwetu ni shima ya kwetu tangila mbyo bya bibia zeni bundu bibia zeni bundu cha kumpala ani tangila yenu to bintu no bibi mwana kokubishi bibia zeni bundu bintu bifika fitu to kabibi merite na shikubi jeto bibile kyari mwana mena kwetu to bala to. Voilà mes chers amis, banani babomi mboko yo bango kaka nyonso wana nini bidia biloko ya kolia. C'est-à-dire que bango information opesa bandeko na bango boya kuna na mujima eloko ezate abomolaki moko na hamburger bonaki temo hier lakisaki bilango. Donc c'est-à-dire wana baza ko bundela baza ko welela kaka bidia biloko ya kolia. Na mbujimai dama zate bato bazo souffrir bato baza ko bima nyoso baza ko landa kaka biloko ya kolia pasi na mawa ya kotala ndenge nini bandeko na biso na kati na mbujimai baza ko souffrir na kati na makambo oyo. Alors bandeko bana some kolo Congo tokei na kati na mboka Bandundu. Na kati na mboka Bandundu, qu'est-ce qui se passe? Totala ba coup ba dégâts au Félix a commis biso. Cette situation que nous vivons na kati kolo Congo na kati kwa Congo, Congo mususu ezalité Congo nango ba problème tout ça nango ezali Félix Antoine Tshilombo. Félix na lobelaki bino bandeko na ngai boyo kango landa très bien. Na lobaki bandeko kwa moko te ekolo Congo ezali épargné na makambo yo Félix a memela biso na Congo. Félix muta vandi si batuti Rwanda encore 7 ans to bizalaki prêt déterminé to bengana bango. Alors 7 ans oyo avec Félix batuti ba renforcer nyonso l'armée yana maboka batuti la police yana maboka batuti ba institution na biso nyonso yana maboka batuti la présidence yana maboka batuti parlement sénat nyonso yana maboka batuti. Allez vérifier. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les Bandundu? On a dit que 4 coins à Congo, nyonso, tozana likama, bandi kubolanda. Et il y a une fois, il y a de nos amis, les Bandundu, barol bakeno, biso pas la biso koto, na, si le black bino bandi kuwana qui quitte que bokeba, ba tout baza partout, et ba tout wana bazi ba place, baza capable, ya ko massacrer la population nyonso, jour ba ko sepela. Jour ba ko sepela baza capable basimbi ba minduki basimbi ba cantine nyonso ba bomba ba réserve minduki ba nini nyonso ezali entre les mains de bango. Donc commandement et na maboko na bango. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui na kati na mboka Bandundu? Na kati na mboka Bandundu, les Tutsis sont en train de maltraiter les militaires de FARDC Oyo de l'Autochtone. Bah tout ce qui yaki comme bah réfugié chez nous aujourd'hui comme bah mettre à terrain pour à cause de Félix Tshilombo. Commandement après ça commandement à FARDC na maboko ya mwasi na Denis Nyankero. Commandement na maboko de Denis Nyankero a placé na ba poste nyonso tout clé il y a 4 coins ya Congo à Tchebatuti. Et qu'est-ce qui arrive là-bas? Voilà, il y a un certain monsieur Nakatia Mapindi Mampili na mboka côté à Mampili na côté Ndumi na kati obia na bandulu boba yebi côté kuna bakoloba. Donc c'est gare à la policier comme on est qui Maseki c'est un militaire na kati ya FARDC azalaki na chef na ye azali pardon na chef na ye oyo azatuti na kombo na ye ezali Kashine, donc tuti capitaine Kashine. Alors qu'est-ce qui se passe na kati na mboka wana Félix? Là j'attire l'attention, il y a Félix et ses amis le barolwa kino ba yeba quitter parce qu'il y a déjà mort d'homme na kati na mboka na Bandundu. Déjà ba sona ba komi ko kufa kuna. Qu'est-ce qui arrive? Bande ko bolanda
Les gars en question, batinda ke message ba bengi na téléphone, moi si na bengi ala kata ya dumi, a bengi alebi papa awa bana bazo bela nangamo na ko bela. Et ce qu'on y a quand même le fils qu'un jour te otala biso na bana tout ça bana posa na yo même coupe mukolo moko. Les gars a demandé l'autorisation na ba chef na ye, alors bon autoriser les bon te pression un jour allez-y. Accueillir na kati na dumi et à musikate akekona bana sujet qui compliqué pour l'hôpital bani tout ça pour la combien bana basali nyoso abemi bana à l'hôpital et après à jusqu'à un jour de plus le jour après ayeko zonga akomi na kati na camp na carte d'état major albi mukonzi limisa mukonzi wanani tout rwandais cash ne chef limisa ngai na kendaki boy ah chez afinge mama na yo on s'akalanga na pesa ukolomoko yo ya 2 jours c'est quoi cette histoire mokonzi au final maman nanga pourquoi ngana yeko senga bolimbisa biki na un jour seulement abi tu n'as pas droit allez abele ko chiffler ko beta beti bambata wana allez dani maseke ayoki pekanda ba atabi non ça ne va pas aller bande ko musuba ye wana misusu na ba kongole musuba ye wana allez ni beko koi bakangiye batie na kasho nani maseke batie na kasho ko tia batie maseke na kasho avant batie maseke na kasho tout d'abord bolimbisi pour être babsinga relater ngango tout de suite kaka lelo makamango maseke le razonga ki asengi na mokonda bino na zelaki tele bokawola ki ration ngape bo pesa na ration na ngai ali comme kendeki ozonga ki un jour après okozwa ration te et punition na yo 5 mois au retoucher salaire na yo te mokonzi 5 mois déjà moko aza déjà na kati na kasho wana ba privaye mbongo tia miboma na kati na kasho pote baboya ko pesa salaire na 5 mois donc tout ti azo torturer azo maltraiter ba congolais so alors abisi ndengona non ngai ko simba te allez paf bakangie allez kasho batie na kati na kasho état major na bango batie na kati na kasho le gars est là na kati na kasho aza kolela mwasi kuna na bana babiki na note bana mibale na mwasi babiki na note et ye batie na kati na kasho kuna mwasi na bana tebite situation na bango eza ndenge nini voilà makamo Félix aza kolela biso na 4 kwa Congo na momo to ko loba soda wana aza kolela kuna ba tout ozo maltraiter ba ko betaye ya ko sakana te walobi so lingo boma lokola olingo mi boma lokola moningo na kufaki on s'en fout de toi. Donc, mais salaire na yo 5 mois au kozoate ration ezate allez babwa ke na kati ya prison na kati na mboka mapili comme ça bande ko botala situation to ko kuma nango comment Félix a tiré na kati na situation oyo na to comme esclave na kati na mboka na biso avec de tout Rwandais à partir ya Denise Nyankero qui donne les ordres. Donc Denise Nyankero pour votre information yene muta simba FARDC muta tiaka na ba poste nyonso na ba suno ba village nyonso na ba province nyonso eza na Kinshasa bayoka soni na Kinshasa bakotia autochtone moko congolais batie mokonzi mais na adjoint na ye batie tuti mais na ba province nyonso allez à la tête tuti Rwandais. Voilà, tout ça c'est Denise Nyankero. Bandeko nangai, voilà bandeko loko le kakuna, boyoka lobby, to pesa information ke mutuana ami bomi, sota kufi, ba bomi yido, bazo bomba bango, nazo bomba bango, ba tout bazo bomba bango nanko. Et alors, là, je vais encore me permettre de m'adresser à ces militaires. Ba militaires bandeko na biso. On vous dit, neto babino, chaque libanga les unes de keko sekate. Tous ces militaires congolais qui sont à gauche, à droite, bozaka lokola ba meme, ba mouton, à la kelele, bozoko yoka kuna bazo bandeko bazako kufa, bine tali binote, bozon du makaka, bozala sous commandement et batuti, à tonomite, pour bozo bandeko na biso. To pesi, oseba, bandeko baza en danger de mort, SOS, bandeko kuna na kati na mboka dumi, na kati na mboka mapili voilà soda moko toyo rappelle lobby atiki mwasi na bana donc
batuti baza na pitié te na bango. Voilà, nyonso à l'origine de tout ça, il y a maltraitance banini ezali Denise Nyankero et Félix Antoine Chilombo. Voilà bandeko bana somekolo Congo ezali ya pasi ya koyoka keto kombe esclave na kati na mboka na biso moko bandeko oyo tondimaki te keto kokoma na situation oyo tokomi yango lelo na kati na mboka Congo. Alors nyonso Félix Chilombo et sa femme azaye mo pe en danger lelo moyen s'en sortir les athées au monde kwa luka ko salma be na Congo lelo ye moko eza ko zongela ye azali coincé na yango po ete andimaki te ke to koma na situation oyo to komi nango lelo na kati na mabele ko Congo toke wapi toke na kati na mboka toujours Denise Nyankero ba de ko bolanda allez toke Sankuru. Ici, nous sommes dans la province du Sankuru, le territoire de Lodja. Nous sommes juste dans l'épée Maman Denise Nyankero. Sonne. Voici. Na biwa Congolais ba zoba ba bolole. Les élèves. Bolole pesa ba Congo ba tuti na kati na ba. Non, ba Congolais ya pasi hein. Et nous demandons aux autorités de tutelle de voir. Épée Maman Denise Nyankero. Dans la province du Sankuru. Sankuru. Denise Nyankero. Tout ça c'est wana soki nani Chakou national. L'état de votre. Regarde. Vous êtes surnommé Maman Denise Nyankero. École. En tout cas, nous regrettons très fort. Ah. Même au 5e siècle, j'ai vu ça. Voilà. Et dans des pailles emballées, les affaires à l'intérieur de la salle. Voici, il y a ces élèves qui sont en train de jouer, les autres viennent de sortir à la récréation. Et puis, Maman Denise Nyankero. Ici, Sony. Ici, nous Sony le Congolais, franchement. En face de la dame. Bonjour, madame. Bonjour. Ici, nous sommes où? Ici, on est à classe. Quelle classe? Comment ça s'appelle? 5e A. 5e A. Dans quelle école? Dans l'école Maman Denise Nyankero. En tout cas, merci. Qu'est-ce que vous proposez aux autorités de tutelle en ce qui concerne l'école Maman Denise Nyankero? Les conditions que nous vivons ici, on est mal parce qu'il n'y a pas de bonnes, il n'y a pas de bars, de tableaux. Nous vivons dans les mauvaises conditions. Et qu'est-ce que de nous aider, même à nous construire, même des bâtiments. Mais c'est votre droit. Et là, votre droit là, ce n'est pas demander l'aide. En tout cas, merci. Ce n'est pas demander l'aide que Maman Denise Nyankero venait vous aider. Pourquoi? C'est votre droit. C'est encore juste au territoire de Lodja. Voici les conditions de vie que les élèves sont en train d'étudier. Merci. C'est triste. Voilà la réalité. C'est une autre réalité que nous vivons dans quatre écoles au Congo en 21e siècle. Regarde. Et le nom est affiché. Épée Maman Denise Nyankero. Vous êtes des malades. Vous êtes tous des malades. Vous êtes des malades. Comment on peut bazo mabino ozo ba droit na binoté bazo bonde là Maman Denise Nyankero ya wa deko. Oh là 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 là. Voilà. Les gens sont malades. Les gens sont malades. Je ne sais pas comment encore expliquer à nos amis. Alors, Bandeko Tolanda. Mais personne ici n'a rien à vendre et personne n'aurait de quoi acheter. Ces gens ont dû fuir leur pays. Voilà comment ils sont arrivés chez nous. Hein. Les Tutsis, comment ils sont arrivés chez nous. Et aujourd'hui, voilà comment les Tutsis sont arrivés chez nous. Non, ils étaient en 1800 et quelques. Et mais voilà, la réalité est là, en face. Voilà, Bandeko. Ces gens ont dû fuir leur pays. Ce sont des réfugiés. Ce sont des réfugiés. Parmi eux, là, il y a Roubero. Parmi eux, il y a le papa de l'autre, là. Donc aujourd'hui, ils ont oublié cette histoire. Ils n'aiment pas qu'on parle de cette histoire. Ils sont devenus des Congolais. Ils sont devenus des Banamurengi. Depuis 1961, des troubles, voilà. Puis l'accession à l'indépendance du Rwanda, ont obligé quelques 120 000 personnes, pour la plupart des Watutsi, à quitter leur pays. Voilà. C'est un plan bien monté.
Souvent pourchassés, ils ont dû fuir hâtivement. Ils laissaient tout derrière eux, leurs troupeaux, leurs biens, parfois même un enfant. Aujourd'hui, sont tous des Congolais. Voilà. Depuis 1961, ils sont là chez nous. Plus de 64 ans, ils sont là aujourd'hui, sont tous des Congolais. Ils oublient comment ils sont arrivés chez nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens de traîtres comme le Félix Tshilombo et les autres Congolais ensoiffés d'argent, ensoiffés de pouvoir, ils acceptent ça. Dans les pays limitrophes, Burundi, Ouganda, Tanganyika et provinces congolaises du Kivu. Ils étaient déracinés, anxieux, à la limite de leur force. Aujourd'hui, non, c'est leur province. Voilà l'histoire est têtie, hein? La vérité est trop têtie. Voilà. Comment aujourd'hui la situation que nous voyons en RDC Congo, et c'est là qui surtout gardons ces images-là pour nos enfants. Tu regardes les images pour la banane la biso, pour être lobby banane la biso à cause de biso, parmi vous à cause d'argent. Ils vous achètent à cause d'argent. À cause du tapis rouge de Félix Tshilombo, aujourd'hui, voilà, les Banamoulenge sont déclarés, les Bana-Rwanda sont déclarés Banamoulenge sont les autochtones du Congo. N'importe quoi. Voilà, Bandeko. Et Félix a payé ma soumounaï. Il doit payer. Félix doit payer tout ça. Qui s'attendait qu'on allait arriver jusque-là, qu'aujourd'hui, ma poste non sur le Congo, et ça entre les mains de tout Rwandais. Qui croyait? Qui croyait, mes chers amis? Et bonjour, on a la légèreté, mais nous avons voté. Ah, et les Kalango, les Kalango. On s'en est pas les Kalango. On s'en est. En se victimisant, c'est là où ça va passer. Bandeko. Donc voilà, Bandeko. Oyo, nous sommes les Kakuna. Nakati na mabele ko le Congo, nakanisi boyebi bino moko ke ya solo oyo za ko leka senge na biso nyonso tokele ba poete to bunda na likolo ya masolo oyo. Alors toke wapi toke nakati na Sud Kivu. Tomandi nakati na Sud Kivu, Uvira va confondre tout le monde. Va confondre les traîtres de la nation comme le Félix Antoine Tshilombo. Les choses qui se passent actuellement à Katina Uvira, c'est vraiment que Uvira ne muto et ko kata makamunyoso o ko sebe confusion autolbake o kimbangwa lakaki bango o fimwa kekele toko mona ngona Katina Uvira. Na Katina Uvira o tokoyeba ndenge ni fimwa kekele e ko frapper. Alors Uvira n'a pas encore dit son dernier mot, c'est vrai. Uvira et lobinano mungongo nango asukate. Qu'est-ce qui arrive dans Katina Uvira? Selon le plan de Tuti, la chute d'Uvira était certain qu'il fallait, c'était un acquis en fait. Que oui, réussir Uvira. Et alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui Tuti d'avancer et de faire cesser Uvira? Alors, baza koyeba titoke na tutuna na bandeko oyo baza na kati pembeni na Uvira mampinga ya Mai. Okay, merci. Ndio message napenda kuambia raia ya Uvira isiogope. Raia isiogope, hakuna adui mwenye atafika kwa Uvira. Basi uwe intimide na rezo sosio. Tunajua M23, dawa ya M23 iko ni wazalendo. Na tayari matunguru ishakoza mboga. Ebo baikale na foro yako ilitoka kama Rumangambo. Kama kuko bengine balisahau njia, bakiwa na baleta tu, bafike pale kama Nyola wala Mbukavu batapata sukari ile wanatafuta pale wala journalist. Voilà. Wana mampinga ya Congo, le toko loba alobi bien alobi ke solo bakaniseke ozala facile. Mais na moment toko loba bazomona na Uvira ekosisa bango mayele. Basangani basali basoda na bango balobi ke baya bakidoko bunda ya kokota na Uvira tozo zela bango baya na kati po bazwa Uvira. Donc oyo nanga ayaki a présenté biso ke basoda na ye, voilà nos amis o baza na kati na kati na Uvira de Mai baza déterminé baza ko zela yo nanga avec tes soldats, allez-y, baza bras ouverts pour na bayamba bino na kati na Uvira. Alors toujours na Sud Kivu et loko nini eza koleka na kati na Sud Kivu ya solo tokei na kati na mboka Walungu na kati na Walungu et loko nini eza koleka kuna bande ko bolana Walungu wa mama bazo modi Tshilombo. La maman ya Walungu batomboki bazo modi Félix Antoine Tshilombo.
Voilà la malédiction frappe Félix Tshilombo. À Walungu, voilà ma maman Bazaki déterminée. Non, 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 faut maudire moi mon balio parce que à la base, il y a destruction, il y a mboka na biso. Alors, tokei na lombango, tokei na kati na mboka Nord Kivu. Na kati na mboka Masisi, ba position M23, AFC, na banani na kati na mboka Bibwe. Nienge, Shitso, Yembe. Allez, ba monaki, makamushi na bango, allez, batak depuis hier na 7h du matin, ba visitaki bango na ba Sukhoi 25. Et loko nini eleki na kati na mboka Masisi. Na kati na mboka Masisi, tomoni ke bandimaki te bamoni, balamuki, ba M23, bamona, bazo pilone bango na ba Sukhoi 25. Et loko nini, ba komona, y apparition, y a avion Sukhoi 25 na mboka Masisi. Les gens se posaient la question, ah, tout le monde pendant tout ce temps, avion elimwaki. Sukhoi 25, et c'est qui sautait. Et Mimi et Outi de Soso Wapi. En titre de rappel, que Bitumbalé Rezalaki, avant la mort de Chimois, monsieur le gars là où il y a commandant militaire, il y a gouverneur militaire, il y a Nord Kivu, bon, monaki, Sukhoi est bien retourné. Et bien, nous pilonner ma position, il y a un 23, bon, moi, n'est pas tout bango, bon, moi, qui n'est pas soda, mais, et là, on est, et il y a des tacs qui, na kati ya Nord Kivu, tout le monde a soit avion, Nord Kivu, Goma, Ekoya, Masisi, Ekoya, Rutshuru, Ekoya, Bukavu, Ekoya. Et là, on est les cas qui wana, bande Kobolanda. Et là, les cas qui wana, c'est la manipulation. Oyo, Félix Azraki à la base. Félix Alobaki, pas question. Interdire, il faut jamais qu'on faire pilonner, qu'on faire, qu'on tinda, Sukhoi et qui est pilonné, ma position, il y a un 23 années. Félix P. à Bangaki. Alors, voilà, Goma et Koyaki, Masisi Rutshuru parti Koyaki. Et le Konini, et la Moussi, Sukhoi et Matanko de Kolo, et qui est bombardé, Nakati, Namboka, Masisi. Alors, Bandeko, Toko Tuna, les réponses, elles sont bien claires. Alors, plus de 3 mois, la FARDC n'ont pas réagi par rapport aux attaques au Nyoso et Saramaki Nakati Nanini. Et pourquoi maintenant FARDC est ennemi pour être que nous bombarder ma position à M23. Donc, mes chers amis, Ezako Yinda. Ezako Yinda, Félix Alobi, Atchemutubakata. Atchemutubakata, il faut te croire dans Félix Tshilombo. Atchemutubakata, non, toujours avec beaucoup de réserves. Toujours avec beaucoup de réserves pour être, tout est possible avec Tshilombo. Donc, c'est-à-dire que, et l'on agir, wana, toyebi, l'on est poussé à agir pour être, nakatina mboka, nord, qui vous avez déjà que, Goma, ezana maboko na bango, bamboka ezana maboko na bango, bavanda, na bunagana. Et alors, lelo, est-ce que, à ça les chantage, à matissa avion, pour ça la surenchère, ou nini? La grande question est est-ce que à Saliango, mati pour être benga qui est en Afrique du Sud, à Québec Samba et pas il y a Ramaphosa, question mi balangoana. Alors, toko mituna et lokonini et salut Félix a tida pesa hors na FARDC, matsa Sukhoi, ba kiniko bombarder, ba base oyo ya nani ya oyo ba M23. To mona ki da image ba tinda ki biso, to mona ki da ba video oyo to ko mona ke ba tuti bazo logo taka bibembe na bango oyo Sukhoi apeta ki deja bazo ko logo taka yango nyoso na katina sud pardon na katina Masisi. Tout le monde qui a une image, j'ai encore ces images-là, ma photo, ou ba tindra ki biso, ndenge nini ba baneko lokota bibembe na bango, ou ba tuti, ou ba beta ki na katina kuna bon, c'est bon, mais ça qui est flou peu, mais tout le monde qui a un peu ndenge nini bazo ya brancard, bazo lokota bibembe na bango, ou Sukhoi, a beta ki bango na katina Nord Kivu. Alors, tout à l'heure, Félix Yemora Yebi Makambo Oya Lukaki, dans le couteau ya Tchaki, le couteau est comme qu'on essaye, qui vivra verra tout ça côté là, ndenge ni ko sukela ye, na ba ndeko na ye ba tuti,
ba beau-frère na batuti makambo oyo balukeli biso na kati na mabele yekolo Congo ezali ya koyinda bandeko na kati na mboka kuna. Voilà, donc je pense que l'image est là. Sobo monyango yango bozo komona wana ezali après passage ya avion Sukhoi. Voilà ndenge nini bazwi bango ba photo ndenge nini batuti bazo lokota bibemba bandeko na bango oyo babetaki bango na kati na Sukhoi 25 asokolaki bango. Voilà la situation. Alors mokili eza koningana mokili eza kotremble bandeko ebele baza koyeba te tokei tozongi sikoyo na kati na mboka, toujours na kati na mboka Ituri. Na kati na mboka Ituri kuna makambo nini balobi ke na kati na mboka Ituri drapeau ya Rwanda epepi na kati na mboka Ituri. Bolanda en image. Ituri inawasalimu na tunataka kuleta message na Ituri. Ituri beni madrapo ya Kongo nyonso malongoli. Revolution AFC M23 iko njiani inafika Ituri. Watoto wa Ituri wote wakuwe tayari kwa kupokea Revolution AFC M23. Asante sana. Voilà, na kati na Ituri ba M23 ba koti na kati na Ituri. Félix azoloba nini toyebi ketola na ndeko alobi nini? Oui, na kindi video yo bayo ka Swahili te bazolo ba awa baza na kati ya mutindi. La pesi mbote na bandeko nyonso esika bozwami na lobi mbote. Oyo bayo ka Swahili te na eko expliquer bino video yo eza na basi balongoli ba drapeau ya Congo oyo eza na Goma na ba petit village nyonso na ba petit zone. Na ba petit zone nyonso na basi balongoli ba drapeau wana. Basi ndi drapeau ya Rwanda oyo mona. Boka eke tozo tala kaka boyi. Owe komi divisé. Moto ko intervenir azate. Président zo tia bato na kata distraction. Ah ben. Gouvernement c'est que zo tia bato na kata distraction. L'État est récupéré mboka. Baza na tate. Comment on va récupérer Mboka aussi longtemps que na kata présidence batuti rwandais bavandi kuna na kata présidence. Voilà. Voilà. Après ça que ba Mboka déjà bien de nous comprendre makambo bien ti. Tout le bango. Nous comprendre makambo bien ti. Mboka eke tozo tala kaka boy. Continuez à pleurer. Et comme Rwanda. Voilà. Bon, continuez à pleurer. Vous avez esclaves na kati na babeloko occidentaux bazo sala bino, les occidentaux, les américains, les anglais, les français bazo sala ba jewana pour te bozo kantakete ba kokote la bino. Les français sont pas là pour vous. Ba français bazo na fight na Europe zo simbate pour na bango ils ont la chance pour na bango pour être mboka na biso ba pesa na mboka ba tuti et ba tuti wana bazo na bango ba étiquette. Ce sont les occidentaux comme fight za déjà na kati na mboka na bango ba profiter et ceux qui bazui bakangi yango batata bamama ntango toko lobaka o lobi ke non papa sala lobi te aloba yango makambo te na kani papa sala mungongo na ye ekauka plusieurs fois likolo makambo oyo toza koloba butu na moi bo baza koyoka biso malamu bo baza koyoka biso te balobi ke te toza continuer ekozala pasi mingi po ete kolela ekomata niveau ebele na kati na bandeko ebele oyo baza koyeba te bandeko kolela eza koya bandeko image ezali bolanda nanu image otoko tiela bino comme ça bokoyeba kolela nini oyo bandeko deja babandi kolela na kati na bazone oyo nyonso oyo boyokaki ke bandeko oza mpe balike bakere tozotiela bino nyonso moko aloba lobi te ke non papa se alobelaki biso yango te bozomona ezolekana na Nord Kivu ezokita te tina Kinshasa bolanda eloko nini eza koleka kuna na kati na Nord Kivu. Voilà la bokemi nyonso. Les agents cadastre. Ce n'est pas du théâtre, mais c'est une réalité de ce qui se passe sur le terrain.
baye bakoteli pati ata na kati ya ndako na ye bali baza ba agent cadastre sasa si ni service ya cadastre Karisimbi tunapita maparcelle kama ziko anode na madokima bazoleka na chaque parcelle mpona bazwa badokima opresente bango badokima oyo ya cadastre oyo ofuta banda ovanda na kati ya ndako wana. Unajua sheria yetu ya nchi article 53 sivya oyeba cause nango mambo ya esika mboka eza okende na mambo ya chini ya iko na ile uhaki na uhakika ya kukamata parcelle na kuitumia mkazi zingine kama wewe mwenyewe unaishi ndani au kwa nao. Kama una makaratasi serikali najua kama hapa hakuna mtu. Tunaweza kuona lazima kujenga hospitali. Tunaenda kusible hapa kama hauna karatasi. Wewe tukaangalia kuplan yetu tunasema mtu fulani anaishi pale iko na karatasi yake, hakuna mtu atakaye kuzuru. Les documents. Sasa tunapana makaratasi ata ba document le pango. Oh nyonso za nango. Bimisa. Na $50 ya funzi ni atakiwa kama. Voilà demande. Tunapana na contrat. Bei ni 4,500. Contrat de location tunaipe certificat tunapana kwenye kuko nyumba ya material. Ndio first tunapana certificat. Lakini kama kuna nyumba ya material tunakupatia contrat de location. Nayo inakuwa na validity ya miaka 3. Nayo ni $415 et $50 ya funzi ni yote. Donc $465 déjà. Kusema kama document ziko unaweza kutuonesha, na kama hakuna basi tutakualika ku biro yetu ukuye tupime kuona nizi gani tutarekebisha tuharmonize situation. Voilà la situation qui se passe là-bas na kati ya Nord Kivu. Donc c'est-à-dire que batuti boyoka ile bomba na sima makambo oyo. Les tuti balobi oui mboka ezali maboko na bango, il faut vérifier tous les documents na kati na maboka ba congolais oyo bazo occuper ba parcelle na kati na Nord Kivu. Quoi ba papier oyo ba benga service à cadastre. Soki oza na côté balobi parcelle na yo tout d'abord faut futa nga tangeli wana $465 il faut futa ngo na bureau. Soko futi yango te mukanda na yo ezate babotoli yo lopango. Voilà ce qui se cache là-bas na kati na Nord Kivu. L'esclavagisme on notre ko bela bino tout à l'heure là ke bandeko moko aze épargné nango ezate bandi kuna ti bazako kitati na Kinshasa na nanga na makambo wana makambo to vivre nango na kati ne ko le Congo yango. Oh le mec tout ça bino te ezo ya grave. Bandeko bandimete mono ndile maseki. Voilà là nous sommes arrivés wap tuza ko kende ba bandi déjà contrôlaka mikanda nyonso ba oyo ba propriétaire nyonso ba futate. Imaginez-vous motasala kate aneloko moko te wapi akozwa mbongo po tapesa 465 tala pauvre papa wana bomona azalaka mwanda kuna mabaya wana nsima mais babisi lokola na oya yo oyo na mikanda nyonso fo $465. Donc ça dit que baboto les gens le pangent. Donc c'est fini baboto les gens le pangent. Nana boto le pango gouvernement ni ya batuti. Oso voilà connaît nanga sika zo memeza biso. Bomona sika mboko do kene sika Félix azo texala parce que batate vele ba okuva na crise cardiaque. Ba kufa. Ba kozala frappe parce que mona tata akosila ngo wapi. Combien les a passé? Comment kobimisa 465? On les a coûté à mouke pona ke ndako za matériaux durables telo ya mabaya 465. Et bon yo so tongi ndako mabaya comme déjà kan ba 2000. So tongi ndako ma ya ma brique, ya béton, ba 2000 et quelques. Orosila ngo wapi. On s'est dit que ba botu le pas. Et makambona bandeko tant zo ko ba sikoyo. Bozo kate na o melaka mai. Na o kabuka mongongo na sunga projecteur pour te bino yeba. Ozo yela biso. Nana zo kate bozo yoka. Eh ben, bo s'arranger côté ba victime. Bo se victimiser, bo le la kaka. Tokotala. Nana yoka kite, nana mona kite. Voilà. Et on continue
dans 4 coins, il y a Congo. Et de l'autre côté, voilà, le tarif pour circuler dans Kati, dans Mboka. Alors, pour na bateau motard, 5 000 francs congolais, pour na bateau bazali, ba client, donc na autant de bien motard, 5 000 francs congolais, client, 5 000 véhicules, 50 000 francs congolais, vache, 5 000 francs congolais, chèvre, 2 000 francs congolais, cochon, 3 000 francs congolais. Alors, il est strictement interdit aux possesseurs de poules, canards et autres volailles de payer au poste de contrôle. Ces derniers paieront seulement 5 000 francs congolais comme passagers simples. Veuillez respecter les feuilles de route des services de sécurité, oui, aux agents de renseignement, confession religieuse et aux médecins, mais la confiance n'exclut pas les contrôles et les feuilles de route considérées sont celles des mouvements engagés au front. Faites à Mwenga, oui, le 29, donc c'est depuis le mois passé, Oyo est déjà en vigueur. Voilà signé chef EM Doris Migani. Ah, Mboka, tu as un problème. Tu as l'Ikama, c'est Félix Chilombo. Regardons, là, et si quand Félix Chilombo a commis Bisso, Nakati na Bele Kolo Congo, Oyo, Bato, Mende Kobazali, Kolela, Boutura Moy, Ezalika ke Bandeli. Et comme il y a une quantité, mais Ezali et Bandeli. Donc, Bandekoto, Keba, beaucoup d'attention pour être Makambo, Ezakoya, Nakati na Mboka, Kolo Congo, et Kozala Pasi, Namikolo, Ezali Koya. Donc voilà Bandeko. Alors, Bandeko tokei na kati na mboka États-Unis d'Amérique, ezako yinda la grande confusion, ezako tungi sabatu kuna, ya solo, ya un problème, oyo, ba américain, Donald Trump a pesi ordre, ya ba pilote, bamba accompagné ba armée et ken rotika na Israël. Ba lobi, ba armée ba tche ba charger dans ba avion, ba lobi ba pilote le bokota, allez amener ces armes là en Israël. Alors, ma pilote a dit non, pas aucun été. En Israël, donc, tout ça qu'on contribue à la génocide aux autres de la Palestine. Donc, on refuse. Alors, ma petit ordre, ma kanga, ma pilote américain, on va boire aucun été, tika ma arme, na katina Israël. Allez, c'est parti à l'image. Ce sont des pilotes là. Oh, on va gagner, ce sont des pilotes. La honte pour les Américains. La honte pour Donald Trump. La honte. The Israeli terrorists are committing a genocide, and the U.S. Congress and Senate are complicit in funding the bombs that are forcing children to be slaughtered and massacred. Shame on this government. The United States of America is complicit in genocide. The Israeli terrorists are starving children. The Israeli terrorists are starving children. They are massacring children. If they'll arrest veterans, they'll arrest you. Stop the bombs! 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 Voilà au pays des démocrates, au pays des grands démocrates de ce monde.
Voilà comment les pilotes sont menacés. Why are they arresting you? Why are they arresting arresting us for speaking out against genocide. Stop the bombs! The U.S. Stop the bombs! is paying Stop slaughtering babies! women and children. Stop slaughtering Vos light workers, s'il vous plaît. Moko mwana ndenge mokile zokota na kati ya baka na confusion. being arrested right now for À l'heure du verso. À l'heure du verso. abominations because the U.S. is complicit in genocide. They are complicit in the slaughter of babies. Honte pour les Américains. Honte aux Américains. To you. Every American sitting at home right now needs to realize Voilà ma pilote. for a genocide. Bakangi ma pilote. C'est ma bonne. Rise up, America! Rise up! It is time to take back this country from these corrupt politicians. It is time. It is Voilà Bandeko, ce qui est arrivé au pilote américain, on va refuser kokende na Israël, balobi nono bako participer na génocide te, o ezako leka kuna na kati na États-Unis, na kati na Israël, na Palestine, voilà, bakangi bango, batie bango minyololo, alobi ke ifu bakende na bango, bakei na bango, sor na bango toyebi ke ndenge nini. Eko sukela bango kuna na kati na kasho esika bakena bango. Voilà bandeko bana someko le Congo ya soleke tous en a problème bandeko besoin na légèreté quand on vous donne des informations comme ça et donc à chacun de nous a en considération aye bandenge nini à s'impliquer na kati nango pour na kelelo tous en solution ya mabele na biso solution mabele na biso est entre nos mains. Ne pensez pas que nege ba politicien besoin que mona on va dire que la solution que le Congo d'aller chez ça hier et que c'est la démocratie et que c'est la politique. Non. Tout l'anda, tout boycotter tout ce qui est politique, tout ce qui est religieux, tout ce qui est boy, tout bois qui s'est mis au Colonel Structé, bande de Colonel, tout s'en sortir de ma camote. Bande Colonel, pour retenir, tout s'en sortir parce que bango batu batayaki yango bayeba ki pona nini bayela ki biso yango et bayeba ki à quel moment tozala coincé nango pour être bayeba ki bayeli biso otiwana mais bayebi ke toko s'en sortir nango te pour to ba utiliser yango comme il faut. Alors bato bazo kosa bande comme sous que non, ne vous en faites pas, c'est la politique, c'est la démocratie, c'est la religion wana ndezali prise ya munene oyo ekangi biso nyoso et ko kankari biso malheur pour nos enfants parce que passe à Bana Bisso, passe à venir, il y a un beau cannabis que le Congo, c'est maintenant que nous devons prendre en charge comment tous, Mokana Bisso, dire la Blacabino, le colonel, plein de salaki, et tu vas comme si tu comme ça Bisso, pour coincer Bisso, mais Bisso, ton salanini, toi le bâtiment, pour ton récit, baron m'a béni na Bisso, toi qui n'était n'a action de masse, toi qui n'a action individuelle et ciblée. Chacun de vous doit appeler sa famille. Appeler ses amis. Bon, bazan ma belé que le Congo. La qui sa bango. Ndeke bakoko a mené kosala. D'action individuelle. Individuelle et ciblée. Donc, le gouvernement perd le contrôle. L'armée est en contrôle. La police est en contrôle. Et même, yela biso problème ngo ba occidentaux bazakuna ba okima. Pour être ba mona te pas ba badela ngo wapi. Pour comprendre que Batile soit la mouki, oh kuna tomboki, oh kuna tomboki, oh kuna mais sommité, tel le leader cherchons un leader. Qui est ce leader là? Les leaders sont tous corrompus. Surtout les leaders politiques ou religieux sont tous des corrompus. Donc pour la banque c'est leurs intérêts qui comptent. Donc ça veut dire que tout pour eux, rien pour vous autres. Alors aujourd'hui, tout le monde comme on a quatre la poto, que ça c'est ma bota, que ça c'est bandeko bazana Congo, et bango bandeko la carte le Congo bazana connaissance. C'est à vous de apporter bango connaissance. C'est à vous de éduquer bango. Ils n'ont pas l'éducation. Imaginez-vous quelqu'un qui souffre. Oh monsieur, prends-toi en charge. Luka ba douana yo abi bino mo na rapasi, mais le bien retungisa yo. Mais tellement bazoton ça va cimetière mais les on vote tellement beaucoup nous défendre que va droit la bidon ba robeta nga masas lobi wana nzala ba kisa malonga te pouf akoyi oh botina mo ba no kundaye mais ya banga ki masas
abanga ke ko revendiquer ba droit na ye o mamso ningo prolonger ce mukina na nini expérience à vie na ye mais alandi ko banga yamba ba ke la peur tue ko banga ibomaka la peur ibomaka alors ko banga nde to sala makamo noso e ba yebi ke boza ba pere ko ba yebi ke biso ba ndito ba pere ba na connaissance te bato mutado banga ana connaissance ta ko ba ke non na ndiba na boya liwa ezali vaut mieux totel ma biso nyonso ensemble oya ko kufa akufa oya ko bika bika ndenge ba lobaka ke bafwa basala et là to réussir ndenge ba payer belé basala olobi ke non te ngalo te ndeko na ko bima te na boyi ndeko na bima mais ndeko no akufa après la mort la vie continue mais surtout bani ko tchako banga liboso bango bazo profiter parce que les touti principe ya liboso pa batuti bayebi batuti baza consigné na mokili mobimba que les bantous que vous voyez là bandeko boyoka les bantous que vous voyez là sont des péreux. Les bantous que vous voyez là, ils ont peur de la mort. Bango sont médical, même comme deux, bango sont pas panzali. Bango ba yebi. Et bango ba non, il s'en fout. Bango ya kaka. Bazo kufa, ba kufa belé. Ba kufa belé na Congo. Mais comme ba banga kali wote bazo ya kaka. Pour la robot traverser ma belé. Mais bisa ba kol ma belé, on a peur. Là, on a peur, tout le monde bah, bah, tout bah, bah, poison. Et à la fin des comptes, bah, tout le monde bon, mona, comme esclave na bango. Il est grand temps, mes frères, mes sœurs. Toko comme esclave na bango. Nazo koloba, nazo kaka mongongo. Na benda mino matobandeko. Bokeba. Toko comme esclave ya bato wana. Muzi alobaki yango, muzi akenda. La guerre sera longue et populaire. Et dans cette guerre longue et populaire, implication dans les animes, contribution dans les animes. Dans cette guerre longue et populaire, yotata, ndeko na ngai, ba mama na ngai, bozo landawa. Implication na bino ezali. Na kati na bitumba to bunda na Congo. Ngai yanga bitumba ngoyi. Arme na ngai yango na jui. O na zo ko beta to. Ezo ko eta banguna, bazala ko finga nga plan wa, bazala shooter. Arme na ngai yango na zo utiliser. Yonde ko arme no ezali. Arme na yo ezali na kati bitumba to ko sala. O question zo tuna yo. Mama Congo ko tuna yo. Mama Congo ko tuna yo ko tuna liboto no o papa. Ngana tinda kyo. Lere mumba no pesa masolo makambo to mona passe na Congo. Yo salaki ni. O salaki ni. Pona Congo. Ndeko. Tango yango yo tango enfweni. Nana yo kakite. O yo kite matali yo. Mais toujours le bawa devant tout le monde toujours marcher ba monter toujours bombe la bine le côté. Toujours la vérité. Yo salini. Na tango zo ki vérité à Congo ke mboka zo kelma be. Mboka na we to kraki diviser. To kedeki atengala za kasaye, angala za muswahili, angala za mukongo, angala za muungala, angala za mu to sukiwa. To sukiwa puis to koti na désordre, mboka ekoti na désordre. Voilà bandeko yango to ko ba ke tango ekoki o que chacun de nous oyo asengé na ye ayeba ko s'impliquer na kati makambo, nous sommes tous concernés. Tous ça concerné moko ta ko ba ke non et cette histoire là et talingati sur le bide taliote o amoloki ko Congo yeba ko futango o futa parce que mama Congo eza mboka biso nso batikela biso eza mutu moko te eza papa salaka bundela ngote amo bundela ko e bongo yo mo bundela ni yo mo bundela na poche na yo ya le bumu na yo zo bundela ni yo zo bundela ni ndeko mwasi ndeko mobali il est temps moko na bino asosoma. Tant que le sang toujours kaoka mongongo pour na koluka message kende ba deso kende s'il vous plaît partagez ba ndeko nyonso o baza musika partagez ba ngolba ke tango eza mabe ba ndeko s'il vous plaît na bondele bino bo partager ba ndeko bo sale ba ndeko nyonso tango eza mabe il est grand temps que moko na bisa s'impliquer s'impliquer nous à dire que de pro de loin on le dit non eza problème nanga. Makama Congo a problème nanga. Nako tika mo ta problème belé nanga. France, États-Unis, Canada, Belgique, Allemagne, Australie, Hollande, tout ça. Et ça mboka na yo te. Jamais pe tika na mboka na yo. Nzete te umile bambuye belé balé et ko bongo na kangando te. Jamais ko bongo na ngando. Yo ngo bongo no comme ndele. On ngo bongo no comme français. C'est encore bon. Attendez,
Vous allez voir ce qui va se passer dans Mboko. Beaucoup regretter. Ah, papa Sabolo Makamboyo. Et c'est déjà, et bandit déjà. Babnoko longola ka batwa. Bako ke na mbangu te. Ba ke malembe avec le temps. Chômage longole. Location familiale longole. Boy, yo suke. Ah, papa Sabolo Makamboyo no dire ba blague. Vous mona ke zaki ke commenter comité. Ezo ke. Ah. O yoki malamu. O abone ko yoka nzamba kumsama. Et papa alobaki na lebeli bino. Nazo lobat. Na ko ko ngongo. Matondo. Voilà, matondo na katra bino, kembo ya tata eza na katra mabota na bino, kembo ya tata kalunga eza na katra bino, tata kimbangu dan tungunu wana mama kipa mfita ndona, Kongo dan totila mboka ya yo, mboka na yo, mboka bankoko na yo, mboka fotika na pe bana na yo, soki yo neglijango, papa mama kolela na yo, ekotala Kongo te, matondo, ingeta, ibobo,